Seigneur, tu es ma source. Et c'est de toi que je tire mon origine. Cette source qui me procure grâce et énergie. Je ne peux venir que par toi. Tu es mon soutien. Alléluia. Nazobika nangolu, nazobika nangole, ngolu na yo yesfe, yo liziba yo mwana nanza. Bonjour, bonsoir, bandeko bandaka, papa FTM ya Congo Milolo. Donc, nazonga bino lelo pour na informer bino que en tout cas, changement de programme et ça a mis les sous-sous. Donc, levé à corps, il y a Ndekonabiso, il y a moi si Evelyne Kamo Lopez, Ndeko Dadi di Kambala, et Kobima Lelo. Boyebi Bakon na Bango, Ezali na Ngalema, donc nous sommes Lelo, et puis Bandeko Oyoyo, Bazana courage, to Bazana moyen ya ko partager babibembe wala nyoso mibale do teleka mutu na mutu bo boke na nope et pas ya Dadi di Kambala après boke pa ndeko Evelyne Kamo donc décès ça minde mwana donc levé du corps ezali lelo ya bandeko wana nyoso mibale donc ce qui dozui suite sous pour na mama enterrement to ko informer bino donc on milo la tiki bino et puis azako pesa ba mes condoléances sous makasi na famille ya Dadi di Kambala wazali grand artiste et comédien na biso hotel kotika biso et puis na maman na biso molobe na biso maman Evelyne Kamo Lopez donc Congo Milolo azaka toujours ko pesa bino ba courage na famille boye bakaka ke biso nyonso toza na mokili oyo toyaki awa watu ba passager un jour tokende courage makasi na famille mobimba en tout cas pona mokwali na tiki bino soki nazui ba information nyonso tout ya bien pona ba enterrement na ko informer bino mais pona kolela ya Dadi di Kambala na yokaki ezali na stade de martyr bon na yebi so ba maintenir kaka ba makambango donc on verra. Donc, en tout cas, mais levé à corps, ils ont les loyaux, il y a pas de na tiki bino na mabota na bino, Congo Milolo, beau aimer, beau partager, beau commenter. Ba vidéo, il y a Papa FTM, il y a Congo Milolo TV. Na tiki bino, au revoir, bye bye, ciao.